Shalom ba ndeko nyonso oyo bolandaka biso na ntongo nyonso tu oyo tolobi petit déjeuner kolala kolamuka ezali habitude te. Lelo na ntongo boza elongo na mama Bena. Alors topesi bino lisusu ba shalom mpe mbote kolamuka malamu na bandeko nyonso oyo bolandaka biso e na pamboli lisusu bandeko na biso nyonso oyo bozwami na Paris. Nayebi ete boza elongo na les messagers na Paris, boza kopambolama na ye. Nzambe vraiment aleka lisusu na koyeba kovisite bino à travers mosali na Nzambe, parce que liloba na Nzambe elobi ke mai oyo euti na musika to pe liloba na Nzambe oyo euti na musika eyaka mpenza na nguya kopesa ba solution pe makambo nyonso to bokoki kozala nango na nzela ya bato na Nzambe. Alors on a pesi lisusu mbote mingi na ba mama Nelly, mama Aimé, ba mama na biso, mama Titi, ba mama nyonso ya Paris. Vraiment losako na bino euti pa na mama Bena. Alors na kokota na bozindo ya maloba na biso na tongo na lelo na bosana te pe bandeko nyonso tu Canada, Paris, Angleterre, mama Jené, mama Lili, vraiment tozana bino elongo. Alors ndenge tolobaka ntango nyonso to pe mosali na Nzambe alobaka kolala kolamuka ezali habitude te ya solo. Bandeko na ngai boza kolanda biso ntango nyonso tu na Sentinelle TV1 ekomi chaîne ya référence oyo ezali koya koyede biso kopesa biso ba révélation kosunga biso et tozozwa pe ba témoignage ebele na bandeko ebele oyo baza kobenga biso bamosusu babandaki kolala pongi te, mais à travers intercession oyo ntango mosusu bamosusu bazo néglige yango, ntango bamosusu bazozwa temps ya kolanda yango te, mais ezosala mosala. Nzambe aza kosala mosala à travers chaîne oyo Sentinelle TV1. Alors la fois passée bolandaki nga mama Bena nde tolobelaki makambo ya songe bandoto esengeli na biso tolotaka, esengeli na biso toyeba koyeba ba discernement ya bandoto ya makambo oyo Nzambe aza kotalisa biso. Alors tolobelaki yango bandeko ba video eza na kati na site, soki olandi ba video wana Nzambe akoleka lisusu na ko ba kopambola. Mais lelo lisusu kolala kolamuka ezali habitude te, na ye lisusu na exhortation mukie mpona kolendisa pepe na Nzambe. Bandeko nyonso oyo boza kolanda biso lelo penza nalingi koloba sur le mensonge, si lokuta mensonge oyo ezali kobebisa bomoi na bana na Nzambe to pe batu na Nzambe. La vie basée sur le mensonge. Bandeko na ngai kolala kolamuka ezali habitude te. Soki totangi na Bible tokoti na liloba na Nzambe bokozwa mpona kotanga te, bosalaka pe exercice ya koyeba kosala komanyola to pe kotanga liloba na Nzambe. Soki bozwi mokanda ya Genèse chapitre 3 verset 1 à 10, bokotanga ndenge nini Nzambe atiaki Adam na Eve na jardin d'Eden, apesaki bango mibeko, ayebisaki bango lolenge nini bakoki kovivre, lolenge nini bakoki kofanda. Mais tomoni nyoka na kalakala mokosi ndenge ayaki kokosa bango, et tomoni ndenge nini mokili eyaki kobebisama na nzela ya lokuta. Et lokuta wana ebebisaki makambo ebele. Et lelo oyo soki lelo biso toza kovivre ba makambo susu parce que lokuta eyaki kobebisa makambo ebele na plan na Nzambe oyo Nzambe asalaki ke biso toyeba kovivre malamu. Mais na nzela na nyoka ye kokosa mwasi a influencer mobali, makambo ebebisamaki. Mais Nzambe aloki lisusu aya kotinda Yesu po aya kobikisa biso. Je crois toyebi lisolo wana. Mais nalingi sikoyo kotalisa bino bandeko nyonso bolandaka biso ke lokuta to pe mensonge ezali kobebisa ba vie ya bato, ba foyer ya bato, mboka, makambo ebele, société, engumba. Lokuta ezali eloko moko ya mabe oyo ezali kodétruire. Alors mpona kolonga lokuta esengeli na biso kozala batu ya mabondeli, batu ya mabolongo, parce que na nzela ya kobondela, na nzela ya kosambela, Nzambe akoki koya komise révéler na yo, kolakisa yo ko lumière, kolakisa yo pole, kotalisa yo ke oyo ezali solo, oyo ezali lokuta. Et soko ozali mutu ya losambo te, pe ozali mutu oyo Nzambe aza koutiliser na ba grâce ya ba discernement te,
na nzela na ba prière ekozala pasi mingi. Yango moni toyaka na batongo nyonso oyo pona koya kolendisa bino. Bandeko na ngai, lokuta ezali élément moko oyo ezali ko détruire vie ya bato. Na koki kopesa ndakisa lelo nga mama Bena naza kokutana mingi na bandeko basi oyo baza ko se confier na ngai. Etango toza kosolola bandeko basi ebele oyo nanu babali te, mais baza komibongisa mpo bakutana kati ya mabala. Mais bandeko basi wana ebele baza kokutana na ba choc, ba blessure, ba coup na élément oyo tobengi lokuta to pe mensonge oyo ezali kopesama na nzela ya bandeko mibali. Omona ndeko mobali akopropose ndeko mwasi non nakobala yo, mais soki alobi ndenge wana bakosala 2 mois, non bakosala 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Soki ndeko mwasi alobi non nalingo bima pa na nga, omona ndeko mobali akomi kopesa ba raison. Oh boy, oh surtout mingi totala côté na biso na poto mpona kobala bandeko na nga. Soko ozosala na mwa moko kaka kokoki kobala mwasi na yo. Na poto nde toza na poto. Na Afrique ça se comprend, bandeko bakolo baki misala ezate bo. Mais awa biso na mboka ya poto soki muto ozosala na 1 mois seulement oza capable ya koba kobala mwasi na yo. Mais tomoni élément oya lokuta elati bandeko ebele. Omona ndeko mbala kobanda kokosa o tozela boy o tozela boy. Nzoka lokuta wana tango aza kokosa bongo omona tango suna Kinshasa azadi na mwasi oyo sasa bala bakanga lupangu, mais awa ndeko mwasi aza koumba ye kokosa kosa ye. Bon makambo ngo mingi tomonaka mingi ezosalama mingi na kote ya mibali. Wana eza point de vue na nga mama Bena. Ezosalama mingi na kote ya mibali po biso basi pe baza kokosa, mais mingi mibali oyo mingi wana poto to pe mokili mumba partout o baza kolanda biso mibali ebele baza kokosa. Omona aza na mwasi ne na ndaku, mais oya kokosa ndeko mwasi no tokabwani tozoyokana te toza na matata, mais babota nyonso wana lokuta. Mususu pe alongwe na Kinshasa aye awa na poto atiki mwasi o naza na mwasi te tokabwani, tango akoya awa azumuka nda moni makambo efandi yo olia bala yo abali yo lisusu te abengisi mwasi naza na Kinshasa. Tozomona meme na mboka na biso Congo na makambo ebele makambo ebele ebebisami likolo na lokuta. Soki totali mboka Congo botala lokuta ya munene oyo bayaka ko présenter biso ke mwana ya Musée Kabila yende mutu alingi kokita na papa na ye. Mais lelo oyo bandeko ndenge basai na Nzambe bateyaka biso balobaka laissons le temps au temps. Totika temps na temps ekopesa biso raison. Et Moussa Nazami mingi alobaka malgré la longueur de la nuit, le soleil se lèvera toujours. Oyebi soki mutu aza na nyongo na yo ozokende azoyebisa oh mama na mbongo te yaka lobi yo kende lobi. Soki okelobi eza te ayebiso mama yaka dimanche oh papa yaka dimanche yo kende lisusu okokanga ye na lukuta na ye, parce que lukuta tikila yango temps ekolakisa yo ke mutu oyo aza kokosa. Alors élément oyo lokuta po tolonga yango bandeko nanga tokolonga ngo na nzela ya mabondeli. Nakoki kopesa mwa témoignage moko bandeko nanga yango moni musala Nzambe tango alobaka tango toza kolamuka esengeli na biso kotika journée na biso kotika bana na biso makambo nyonso tu na nzela na losambo. Nzambe akutanisa biso na bato ya malamu, bato ya mabe nyonso Nzambe ayeba koepargne biso na bango. Tozalaki na ndeko mwasi moko, ndeko wana mobali ayaki kosenga ye loboko alobi no na kobala yo. Boyebi kaka biso bana basi soki mwa mwasi olingi kobala ndeko mwasi pe andimaki, me bafandi na ndeko wana ti basali ba 5 ans. Nzoka mobali wana abala na Kinshasa basala mariage ya l'état ya famille religieux donc nyonso. Maintenant mobali aye poto atiki mwasi na ye na famille na famille na ye côté ya mobali. Tango aye awa moni ba vie ya poto bato musuba mikanda bazoluka ba réalité aye kokosa mwa mwasi ya bato basali 5 ans. Soka lobi kaka mais il faut naïb sa famille o se présenter au moins on bala siliki o te mais zelana o ayo mais ozana mbongo ozana makambo nyonso mais nini kaka eza kokanga yo po o se présenter pa na biso te o luka ba famille na ngate. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ndeko mwasi aye kokutana na nga to solola na ye na bi mama
tokobondela parce que omoni ba makambo nyonso tu biso basi bato tobimaka ba victime na makambo oyo. Et libala c'est toute une vie. Alors libala okoki ko fonder yango sur le mensonge te, sur le kuta te. Mais mabale belé lelo so tozomona mabale belé efandi sur le kuta, efandi sur le mensonge. Or Bible ezoyebisa biso ba mabala bongo fondement ezate et mabala bongo soki fondement ezate mipepe mbonge koya ekobukana ndenge moko lelo pe mboka na biso efandi fondement nango eza sur le mensonge ezali sur le kuta. Et lelo tango bambonge koya ekobukana parce que nyonso eza lokuta na lokuta entourage na biso bandeko na biso baninga na biso ebele tozokutana na bango makambo azoloba ezali basé sur le mensonge. Alors na sololi na ndeko mwasi wana nalobi ndeko tokosungana parce que oleleli nga tokoconsulte nzambe tobondela nzambe bandeko yango ozomona bapriere oyo ifo koyeba kotanga bible kosalaka bapriere ya confession. Oza ko confesser Bible lobi que c'est que tu confesses de ta bouche yango wana ekopesa mela ope yango wana yo kozwa yango zomona bana na Nzambe belé tango ozofuka mama lobezo zanga ozoyeba te nini loba ni lokoko Nzambe. Oh, il faut ko lobela Nzambe selon parole na ye, selon liloba na ye. Maintenant soko yebi liloba na Nzambe te, soko tangaka te, oyebi ba verset na Nzambe te, ozoba Nzambe liloba na ye lobi, ta parole déclare, liloba no lobi boy. Soko yebi yango te, okobonda ndenge ni yango ba musuba komaka moya bondele zata komi lokola baba. Non, il faut koyeba liloba na Nzambe na yebi sende komosa tokosungana tozozwa tant oyo mobimba tokozala consacrer ngana ona ba prière chaque samedi de 22h to banda ko prier pour na kana yo parce que mobali wana soki azali mobali a vie na yo Nzamba toucher motema na ye pe soki azali ba empêchement nyonso ya diable oyo azali ko empêcher que akuka ko se présenter pa na bino te Nzamba toucher et soki azape mobali a vie na yo te Nzamba eba ko kabola bino na ye Nzamba relâcher yo afin que vie na yo et continuer to bandaki pe ba prière na ndeko mwasi wana Nzambe na biso na ndeko mwasi tozobondela ndeko mwasi mo pe aza ko confesser yango Nzambe soki mobala za mobala vie na nga nalingi simba ye afin que se présenter pa na ba famille na nga so pe za mobala vie na nga te Nzambe yo sala bandeko to sala ki ba prière pendant 1 mois et le kuta ya mobali wana yaki kobima polele na poisa mobali wana ekoloba boni biso ba vie apoto nde tozala kawa oh voilà yo za na ndako nonga pe na ndako bonga na zo luka ndako ya munene po soki to kobalana yo bo mandako na yo comme ça to koma na ndako moko moi c'est pas mon avis oui eza initiative moko ya malamu azwi ndako ya munene après quelque temps eleki soki quelque temps mobala ye ko bengisa copine moko bwazaka na Canada mobala ke musala ndeko na mwasi na to banda ko prier aye ko benga na téléphone aye ko zo mwasi moko boy tango abenga lobi yo nani mwasi pe azotune yo pe nani abi mengai naza mwasi na ye abi ya yebisanga te ke yo aza na mwasi awa ngani na mwasi na ye bolokola mobala muvaki deja akomai na ndako wana ya sika mwasi ndeko na biso mwasi tana pe ayebaki ndako wana alobi mama bena na bande koke musala nazaki na reabis tango nazwika appel wana na kuti mwa mwasi na telefone na bina okesu musala te ake directement mobali nzoka kena musala mwa mwasi na tikai na ndako ake directement na ndako tanga akomi kuna na ndako abeti porte mwa mwasi azofungola te fungola pa abengi so bi fungola aye ko fungola porte tanga akoti alobi yo nani abi mais non nga naza mwasi na ye ceci cela abi mais non ndeko mwasi alobi na émotion na choc wana abi mabe na lukinze eta fufu na cuisine po na bomaka mwa mwasi la po na zone dimate ba bengi mobali azaki na musala basi ba esko ba ekokutana chi ba voisin ya mindele nde ba ekopekisa ba bi mama ko boma mutu awa modi zamboka lwa okosala boete alobi moi ndeko na mwasi aza ko témoigner circonstance kana ndenge ekokutana ngo ndenge to bana ekoprier libala pe ya kokufa akambusilaki wana après ndeko mwasi akomi kolandela vie ya mobali wana nzoka aye koyoka lisolo non mobali kutu mobali yango azaki meti nzoka mobali atika mwasi na Kinshasa bo tobondela pe susu na ndeko mwasi wana après quelque temps Nzambe ayaki kosunga ndeko mwasi wana soki azolanda nga ayebi témoignage oyo esalamaki na Belgique ndeko mwasi Nzambe aye kopambola ye mariage
biso tolongwa bandeko bauta ba Allemagne biso tolongwa na UK tokenda pour la mariage ndeko mwaso. C'est-à-dire à travers la prière nzamba koki ko fungolela yo ba porte na yo. À travers ba prière nzamba koki ko faire ko pesa yo eloko yo o melaki nango pendant 5 ans nzamba koki ko zongisa ngo dans un seul jour ou bien na 2 semaines ou bien dans 2 mois ou bien donc, parce que Dieu est souverain. Tout ça c'est dans la prière. Yango bandeko nanga vie basée sur le mensonge ezali vie oyo ezali bloqué okoki ko perdre batana pendant 5 ans pendant 10 ans bino bobota la même pour na mboka na biso to vivre oyo soki 15 ans toza ko vivre mboka na biso babotoli yango sur le mensonge. Et na zinga na yo pe na bandeko na yo pe na makambo tozokuta na ona société soko tali makambo mususu toza ko vivre lukuta na lukuta mais pour lukuta wana to sukisa yango bandeko nanga eza kaka na force moko à travers la prière. Omona batu mususu na zinga batu mususu baza babenga bango le bon parleur. Omona batu mususu bayebi koloba mutu mususu neti mibali mususu azolinga mwasi koloba ne kaka azane na mbongo te azana nini te mais façon ya koloba kaka omona a gagné déjà mwasi wana. Bandeko mususu pe basi to mibali bazana na grâce moko boyo il sait comment parler mais tant azoyeba koloba wana nzoka aza koloba dans le mensonge mais yo sans le savoir. Mais laissons le temps au temps à travers la prière, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te révéler après 2 mois, après 1 année, ba mensonge wana oyo et pour entourer pour bloquer vie na yo. Ndenge bloqué même mboka na biso, ndenge bloqué na société na biso, na ba église na biso, na ba homme politique na biso. Makambo ebele sur toza ko sentir toujours mensonge sur mensonge. Yango somo na Bible eza ko yebisa biso le cœur de l'homme est mauvais. Motema na mutu eza mabe eza bololo. Tala nde sataki na ikokutana na mwasi. Alobi est-ce que Dieu a-t-il dit Nzambe se Nzambe ayebisaki bino ke bolia mbuma oyo te ake kokotisa doute lokuta pa na mwasi po kaka a gagné bango mais suka kindeni. Alors tokoluka tokutana kati na losambo bandeko nanga mibali pe bandeko nanga basi soko yebi lokuta elataka yo bondela Nzambe akangolo na kata lokuta to yebi na mokilo biso nyonso tout toza ba être faible oyo eza ba circonstance mususu ekomela kabiso mais eza na bato mususu lokuta ekomela bango vie lokuta ekomela bango baza lié nango donc soki akosi te akozala bien te soki akosi te akozala leste te akoki kolobela likambo moko ya solo mais le reste oyo eza ezoya na nsima 20 15 30 nyonso eza lokuta. Tozomona yango na ba homme politique, tozomona yango na ba pasteur, tozomona yango na société, tozomona yango na entourage, na ba camarades. Donc camarade akoki koyebiso likambo moko ya solo mais le reste oyo tikali lokuta na lokuta. Mais pour na kolonga force wana ya lokuta bandeko nanga tolonga ngo à travers la prière. Yango nga na yo na tongo na lelo kolala kolamuka ezali habitude te ezala bato ebele vie na bango ezali lié sur point oyo ya lokuta ezala bato ebele basi pe ebele bazobala te po mibali bakosa bango mais ti lelo baza na bango 2 ans 5 ans mwasi azozela kaka no akobala ngai akobala zoka lokuta na lokuta. Mobali mususu pe akutani na mwasi moko abi ngande na zawa na nga célibataire nzoka abetaka ne babali na gauche na droite na gauche na droite azana Jean azana Lick azana donc lokuta c'est lokuta. Bandeko nanga lokuta eza bombe oyo eza kopanza oyo eza kobebisa yango po to découvrir lokuta na ba domaine nyonso oyo ezokomela biso soko ozali un homme de prière une femme de prière okokanga mutu na lokuta et ndenge nalobi laissons le temps au temps malgré la longueur de la nuit le soleil se lèvera monde butu soki okufi ntongo oyo talana kala te
tokoma na moi kala te butu pezo. Donc lukuta totikela yango temps ata ekosala 15 ans ata ekosala 20 ans na mboka na biso bakosaki biso mais lelo oyo toyebi yango. O mwana wana aza mwana mokonzi ya mboka oti kokufa, o mwana wana o aza congolais, o aza mais nyonso eza kobima. Yango bandeko nanga ntango tozokende tokota na kati na losambo na mabondeli afin ke bamakambo nyonso baza kokosa soki bazokosa na kati na mariage, soki mobali akosaka yo na mboka na biso soki baza kokosa biso, homme politique baza kokosa biso mais yo ozososola kaka te, yo ozocomprendre kaka te, bapaster mpe bazokosa biso ozo comprendre kaka te. Totikalaka na kifanatisme, tozaka na fanatisme, oza na mutu ozoyeba te ke non mutu oyo azokosa tellement ke fanatisme elata yo olingaka mpe kotieke te neti ndeko mwasi mo tosolaki na yebise mabi mama tala mobali soki alingi yo so mpe olingi mobali il faut kosalaka bainvestigation. L'amour ne suffit pas le contrôle. Ntango oza na bolingo il faut kocheke kocontrôle kozala ta na camarade moko na famille ya mobali okoyoka bainformation osalaka basondage. Yo ofanda na mobali ayebisa kobala o 5 ans asala eloko moko te osondaka même pas, osalaka même pas basondage, otikalaka ndenge wana confiance kaka. Mais non, l'amour ne suffit pas le contrôle. Il faut osala pe kocheke kosala basondage ndenge moko biso pe il faut tosala basondage mpona mboka na biso, tosala basondage mpona bahomme politique mpo tokoko kwela lisuka na le meme ka bakoyoka kokosala biso te kokosala biso te, bapaster mpe ndenge moko il faut tosalaka basondage, tozalaka bato bindimandima teke alleluya amen. Na mabe bato bayokanga amen, na malamu amen. Amen eyebani te position te. Mais non, vraiment kolala kolamuka eza habitude te, tokobondela nga na bino ndeko na nga, tokobondela. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Na mboka Kongo totiki na maboko na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Sentinelle TV1 totiki na maboko na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Bomoi na biso tochiki na maboko na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na o pa situation na biso tokabi na maboko na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Oh hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo papa. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Hey Yahweh, Yahweh sala ndenge na yo. Bien-aimé, toke kobondela toyebisi nzambe wana merci pour na exhortation otoyoki. Nzamba afungula biso misu, afungula biso attendement spirituel afin que toyeba ko découvrir mensonge lukuta oyo ezali kosalama na bandeko na biso oyo baza kokosa biso na ntina na mboka, na ntina na bavi na biso, na ntina na mabala, na ntina na société, na ntina na nyonso. Mensonge esi efandi elati elamba efandi. Yango tokoyebisa nzambe vraiment ke nzambe ayeba kosunga biso po ete na biso moko tokoki te. Prions l'Éternel. Alléluia.
Éternel Père de gloire, Nzambe to pambolio pour l'exaltation oyo. Nzambe tika exaltation ezwa esika na ba vie ya bandeko, na bomoi na biso o Éternel Père. Yawe to pambolio, Nzambe to komisio parce que yo lobaka pamba te. Yo lingo sauver ata mutu moko na nzela na kolala kolamuka oyo na tongo ya lelo. Yo lingi okangola ata mutu moko oyo akangama na lokuta soki na kosi te, amona kaza à l'aise te. Nzambe zwa lokumu, Nzambe zwa lokumu parce que liloba na yo ebimaka pamba te sans que zonge sala musala. Toyebe ke lilobo ebimi Nzambe ezokende kosala misala na bo baza kolanda, ezokende kosala musala o Éternel Père. Yango to pambolio, yango to netolio afin que Nzambe osunga biso discernement elata biso nkolo afin que toyeba ko discerner wapi mabe wapi malamu o Nzambe. Bien aimé kende ko bondela ba situation leki nango oyo ozoleka nango oyo ozokomela yo yebisa Nzambe eke Nzambe éclaircir yo. Nzambe aza lumière, liloba na Nzambe eza lumière. Esika ténèbre ezali, esika molili ezali, Nzambe akoya mpona ko éclairer yo. Yango toki ko bondela Nzambe éclairer yo na ba situation ozoluka oyo ozoleka nango ozoluka solution okomi na confusion ozoyeba te est-ce que mobali akobala nga wa kobalanga te, est-ce que mboka na biso Congo ekozala délivrer ou pas, est-ce que ba homme politique tozolanda bazolobela biso solo ou pas, ba pasteur tozolanda kende ko sa Nzambe ayeba ko éclairer. Alléluia. Éternel Père, Nzambe ozali lumière oyo yaka ko éclairer. Nzambe yo lobe sika ténèbre ezali yo yaka ko éclairer. Nzambe yango to sengi oyeba ko éclairer biso. Nzambe éclairer mutu nyonso oyo azali kolanda Sentinelle TV1. Nzambe kende ko éclairer moko na situation na ye bo bazoleka ba situation ya mabala bo baza koleka ba situation lolenge na lolenge. Nzambe yaka ko éclairer tobengaka yo lumière, tobengaka yo lumière. Oh Nzambe kitisa lumière na yo na mboka Congo, mensonge etondi na mboka Congo. Nzambe tosengi lumière na yo ekita mpona ko éclairer ba oya yo. Nzambe lumière na yo ekita kati na ba homme politique oyo bazoya na ba mensonge oyo bazoya mpona ko détruire peuple na nzela ya ba mensonge. Nzambe kita o éclairer. Nzambe na nzela ba pasteur ba homme de Dieu oyo bazoya koyiba peuple na yo. Nzambe na mensonge yawe kita oyeba ko éclairer peuple na yo bao baza ba ignorant to pe ba ignorante. Oh Jésus tobeleli lumière na yo eba kolata biso lumière na o Nzambe tosengi lumière kitisa lumière na yo na bao ba monaka te lumière na yo eba ko visiter biso o Éternel Père. Nzambe to pamboli yo, Nzambe to kumisi yo parce que oza fidèle, parce que oza fidèle. Lilobo ebimi pamba te olingo sauver mutu moko olingo libérer mutu moko to pamboli yo Nzambe na bomo. Bien aimé toke kotika journée na biso na maboko na Nzambe. Pambola journée na yo, pambola bana no ba okende classe, pambola ba okende misala. Yebisa Nzambe akuta so na bato ya malamu, ba relation ya malamu oyo nyonso ya mabe Nzambe akabolo na bango. Pe toke kotika Sentinelle TV1 o na maboko na Nzambe. Nzambe vraiment sauver bato ebele à travers chaîne oyo. Pe tokiki sous le messager Proverbe 30:30 na mboka Paris musala zo sala. Nzambe a visiter pe ebele bazala sauver na nzela mutu na Nzambe na Paris. Prions l'Éternel. Alléluia. Éternel Père de gloire. Nzambe na bomo. Tochiki journée na biso. Yawe pambola journée na biso. Yo bitango to lalaka. Yo bongisa kama malamu po na biso. Toyebi obongisa ki journée oyo. Yawe tika ma pamboli na yo. Ya bao bakokende misala. Bao bana bakokende ba classe. Nzambe tika kimia na yo. Oh li pamboli na yo. Eza la partage na biso. Oh na journée ya lelo. Nzambe na bomo. Kuta exception na batu ya malamu. Bao nyoso tu bazali na description na ba vie na biso kabola biso na bango bakene na gauche biso toleka na droite. Oh Nzambe tochiki mosali na yo Proverbe 30:30 pe Sentinelle TV1 Nzambe tika chaîne oyo et sauver peuple na yo et libérer peuple na yo pe présence ya mosali no na Paris kono bato ebele bazala libérer bazala sauver. Oh Nzambe na bomo to pamboli o Nzambe parce que oza fidèle wana tozoke esu na suka toke ko bondela pona vision moisson mondial pe to bondeli pona mboka na biso Congo bata o tozokende. Nzambe a semé confusion nyonso bakosala ya mensonge na mboka na biso Congo nyonso ba politicien bakoloba oyo biso toyebi te me bango moko conscience na bango bayebi ke ebele baoloba eza ya lokuta. Nzambe a semé mbulungana, Nzambe a semé confusion.
Prions l'Éternel. Alléluia. Nzambe na bomoi. Tobondeli pona moisson mondiale vision olingi peuple no bazala sauver. Nzambe yo zwa contrôle. Nzambe yo zala la base. Na kasi na vision moisson mondiale Yahweh. Basi mibali batata ba mama bazala sauver na nord na sud wape pai na Canada na Amérique na Afrique na wape pai Nzambe. Peuple na yo bazala sauver pe bakota na bokonzi na nzela ya vision oyo pe topamboli Nzambe nkolo nyonso za kosalama na kati na vision oyo tobosani te mboka na biso Congo Nzambe na bomoi toza kolala kolamuka nkolo susi pasi na motema na tina na mboka na biso lobi mabele ya Congo ezali héritage yo pesi biso yango Nzambe seme confusion seme mbulungana na ba oyo nyonso baza koya kokosa Nzambe oyo bafandisi mboka na biso na mensonge oyo bafandisi mboka na biso na lokuta bazoleka na batelevizio na lokuta Nzambe seme confusion année oyo ti décembre Nzambe tomona confusion na yo na tous les coins na mboka na biso na politique na économique na social Nzambe seme confusion génération ya lokuta ya mensonge Nzambe tika yo yeba koelimine tika to yeba kolongola yango yeba koconfondre bango nyonso bakosala yawe esimba te talisa ke yondo kela likolo na se talisa ke yondo za Nzambe ozanga conseiller topamboli Nzambe parce que oza fidèle osalaka tongo na lelo pambolama na intercession na nyonso tolobi awa kolo tokomi na suka kolo tikete yo kanisa muto nyonso oyo akolanda video oyo mutu nyonso oyo abondeli na biso mutu nyonso alandi exhortation oyo Nzambe visite moko na moko tikete lipamboli na Nzambe elanda bino na bandako na bino bisika nyonso tu pe tobondeli su pe mpona basali na Nzambe nyonso oyo solo bazosala musala na Nzambe kati na solo Nzambe abundela bango ba oyo nyonso tu ya lokuta Nzambe abimisa misala na bango poisa pe ya confondre bango po ete temps oyo tozokende eza temps oyo tokomi nango na suka. Haleluya. Merci Seigneur topamboli yo kumisama na yo netelwama na yo parce que oza Nzambe otikala Nzambe nini nakoki koyebisa yo parce que oza oyo okobakoki koyebiso eloko te yo lobi yambo biso tobondela yo oyebaki posa na mitema na biso yambo biso tosilisa yawe yo oyandolaki biso yango wana vraiment tosali appel na bino bandeko ya moisson mondial na Paris bisika proverbe bazali vraiment bobenga ba numéro ezali wana ba contact bakana bino aza wana boya pona kosala musala na Nzambe bozana ba problème bomona musala na Nzambe pe bokozwa biyano na bino vraiment Nzambe apambola bino wana ezalaki mama Bena na petit déjeuner kolala kolamuka ezali habitude te. Bye bye, à la prochaine occasion. Bye.